Mira bonheur molai pona ko escalader na love. Die merci o yanga chérie yebio fongo la portail. Na ko hésiter ata azu problème na letara. Nabima complice soki boloko to kende longo. Kendi zana bo biso to chaka ba to laksa ba valeur artiste. Mais le ko mo na plateau mo bo comme le tribunal. Donc mutu mo bo aïb saïd bo c'est na ne na ko ma ne na gazé na plateau. Abani ko ba défaut na yo ba gaf na yo pour etombola to pour kitsa yo. Moni déontologie ya boulot ba parce que bati. Ya moni nga so batandre nga micro ba tuni nga ferry. Déjà na yebi que faire as artiste passion nga na yoka na musique ye pa yoka rango. Ziaza déjà boulot matadi ya buka mabanga. Des fois tu y a déjà fois ya sala bara pour so train to leka. C'est ça. Donc nga na ko souffrir sous le roi papa chéri parce que ya déjà boulot matadi. Ba œuvre na ye o ya sala. So nga na zo interpréter yango bralime moninga ebiki obimaki champion fréquent star nanenge pour orchestre comme sous makasi boye bozo beta kitoko banzembo na bino za bien na o ya papa chéri obeta ngo kitoko so via zo beta na gombe yo to ko cha obeti na yo awa na maluku so via za na munga fula to ko puso na commune Kisasa motema malamu pe ya papa chéri bralime pesi nga contrat papa chéri moni mono za ane poli tu as un vrai. Donc, nous avons interdit de beta na yo. Bango bazala gate na babota mite ya bani na batuna na braza. En tout cas vraiment na sengi vraiment que la périenne na katina monde na biso. Si un conseil à donner à Rogaroga le chevalier à Ferigola, je suis dédié à Safali Popa à Weranson à Jibempiana à Kofi Olomide basta on a tout validé on a parce que c'est ça la bande tout payer un jour de M chose appelle Masamba de Bawana. Ouais donc on est c'est ça parce que maintenant voilà la vitesse merci mesdames et messieurs partout où vous êtes entre nous sur au travers cette émission Place des artistes. Merci à vos textos, vos appels, ça nous fait tellement du bien. Et ça l'a bien il a saqué bolinga rabiso bo c'est rabiso ndenge bozolo na biso travers cette chaîne là c'est un TV canal numérique télévision et Pakata ya ba chaîne Mboka Congo. Mesdames et messieurs, je vous avais dit on aura recevoir c'était la personne de Jidol Salabantou, l'artiste de perfection, l'artiste qui ne triche pas na o etali bagam ndi balobara do ribi fasol abimara libanate et puis avec sa voix trop naturelle. À Foxarat parce qu'il a une histoire, c'est pour ça que j'ai bon de le faire inviter au travers de cette émission. Tu vas sonner les accords, les à côté. Tu vas comme ensemble à qui j'ai dit bonjour Salabantou. Bonjour Delix. Charismatique. Eh ben il y a un journaliste expérimenté. Donc on comprend donc biso to bandi ba boulot to guti ba Delix ba la ba sala ba boulot ngo ka sala bien. Donc expérience on y sali tembeli na za télé parce que nous là avant disque bima bon talaga invitation na fona koma ni na combien na lunga pa nomba mo couloir ki mbuta chez Ndombe suka na nduli za wana donc des fois de so biso to longa biso tout donc directement ni sala ka tout betana mo masolo Jidol banda makama musique banda mama ndolo discours na échange raté respecter bakolo olinga ba mista olinga mutay to fait mututi ezani bon et ça état d'esprit omoni balobi et pas ya ba wanza ba enseignement exotérique balobi elobaka l'amour et la musique ce sont les deux ailes de l'âme donc wanza ba enseignement moza pour na ba mbiaka donc vous allez jamais musicien sans que vous allez moto amour. Le tout comme on prenait ba haine na ba télévision on linga muto te boy et comment ça la peut pas ce qu'on les ba télé parce que un musicien azali muto apé ça un message minto mais la amour alors tant on les cafou ou la ça parti on a bolingo tout communiquer ba tout joie le comment si ko au monde ni ça na boy donc biso to on muto ça la déjà œuvre de l'esprit soka bimise loko ne faut encourager na otolando na sommet d'émission ngo zoloba keni zana boye biso to chaka ba to laksa ba valeur artiste mais le ko mo na plateau mo boye comme le tribunal donc mutu mo bo aïb saïd bo c'est na ne na ko ma ne na gazé na plateau abani ko ba défaut na yo ba gaf na yo pour etombola to pour kitsa yo moni déontologie ya boulot parce que bati ya moni nga so batandre nga micro ba tuni nga ferry déjà na yebi que faire as artiste
passion nga na yoka na musique ye pa yoka rango. Donc ko so ye place au niveau commis. Donc c'est que na yebi combien d'efforts à sali pour koma wana. Donc faut na applaudir makasi. Donc c'est comme ça Richard Betty Stade na yebi effort ni na sali. Faut na applaudir mais les autres mona ka lelo bato moka bakoma ka ko leka ko welisa banini ko finga ko boya biboya bakoma micrope comme ya mutu nyoso tozonga sima tokoma ka kotalela. Donc na BCBG na longo papa chéri jamais na ko déconner les vieux na ko déconner ba chef na kuta ki wana te ba collègue za palais place à musala bandimba kinga bazunga na musala ceux qui lelo na zate na mina sala iloko nanga il faut na que nous finga ndako faut na finga kulut ko sala cash tamozonga na BCBG no tiko sala cash jamais na ko sala monter débit surtout abana to ebe dikine ti boy dikine na famille suna moni famille makangila zo mona ba raisa na zo mona ba tutu petite sœur ouais o mona ke wala leader la acha nga po makasi raisa na ndako place uzali ero azape na busala en tout cas vraiment na pesi bino za ko fokuser des ya buka fale baleki ba journaliste des fois donc ça fait combien de temps dans le monde au la musique donc na umeli na bandi premier concert na beta na vieza na 95 95 ma premier concert na Simbi micro 95 donc ezaki nga tanga na Seraf na vie na ngamu akufa pe sonama des sons donga la bazana orchestre bon super stino so na uti nchiki na ope mache wana yeli ngaka na yemba abi wa bugar fo yemba na muna ko wenge abandi pe ola sawe mama bango sko sala kwanga ya Maria kufa pe abandongo la tika muna batwa Rita kene classe yo linga no classe yo kata classe na yemba ka mera na asala bakwanga na zo linga bakwanga akipa bisote mukoka mera na tomla ke lo ngatelenga bi oyembi bien jour donc pe na poko na ke rap bu makambo na sala makambo yemba vocal muna super style na makala super style anga na komi konyo kwa mana bapasia mokili oyo anga jidole mwana mama botanga kufa tikanga na aja bo mwana petit wemba papa nanga dogo na butu na lala kate premier vocal na yemana vie ya mwana mesali makambo donc na bina bo dega bacha na beta sente bo somo abeta mbunda danser allez donc ndule nanga kendela wana tika ngana biso ça na parcours danser na musique na biso na mboka na so Congo parce que quand nous on expliquer biso première fois yemba na 95 mais congolais momba tonota la fréquence star oyo ça qui bat ba sous vrai profil là après fréquence star nde ko kende na BCBG ils ont contact nini mutamema ko na BCBG to zo ya pe mutamema na BCBG papa chéri bala zaki na mikili comprendre ngana yebi papa chéri de ataki grand leader na linga ga mais yebi ngate amona ki ngasko yo na ba fréquence star wana babi ke petit moko na kin awa bino bozate abouze kin mabe makamu donc babi ka les petits souverains OK et on peut via yaki na gagné na mi champion vetanga ki tukutana na yepa vejoka na sirwa na tango raga oui fait singana ba musicien tout ba uti mikili ba Gino ba Fuji premier poto na bango via bi bon jidol na yokayo bache refrain bien sûr de game via tester ki ngodi sentinelle na bino ayebi singara kisoki obimeli banda longwe bulo zule marita bola via talinga embreza ngasko na monaka esuki wana na endula te plus ko kota na porte musika papa chéri moninga vraiment sko na monaka maki via bengi ko monanga a chante de te voir Gidol na via yebinga ebioko pesa ngapi confiance donc ti to vie na bandule titi na ngapi na mouvement na obeta bandule tant on a voyagé na ko songa mo bese koti na bité fona za pas prêtre mais na BCBG na kanyona c'est tamboule kuba ba munu ngete azama pire petit binada mana na yekula te danse générique na zana ngo ba chant si autant batando zela yope mo batu bon na ebité so pour batando zela la balle de match ouais c'est là parce que vous méritez trop mais n'a pas chéri non la balle de match m'a fallait na balle de match c'était vraiment mon souhait ils avaient problème mais nzambe était problème té
au moninga na BCBG na longwa sans problème na moneka atteint ko kinzambe pe ka yebaki au moins ko bima na bimi mamo BCBG contrat na nga Bralime zongi comprendre moi mufukuma ya kitoko ekoti donc neza bo kalami te virement bancaire loko zo ça ina problème te to wele loko te valable donc est-ce que chef Seguin neza na bona moni ke batango loko na beti ba 7 mané yango na mona ko na zongisa mouvement asekanga ku dia jidolio ko kalisu ba makambwana ti kato be takana biso to kutaka biloko leso si ba bongisi liyo bana suko loka musicien mutu pasi ya to sekane kaka semaine on a pe na changer na bani na nga so bando za sota ngolongwa so sa ba clash o sa la clash ti olobe loko moko ti ndenge za wana boy bango ndenge ba loba kaka ba musicien so alongwe abani kufinga abani koloba n'importe quoi neti ngana ko sala ngote mon frère de parce que okofinga neti na papa chéri azana niveau nanga mukolo nanga na âge aza mukolo nanga na art comprendre aza grand leader asala ba preuve mona mboka oyo ngana na tana chevi na comité obana nesko obano un grand responsable ba via bato bonga pona ye lelo atika ba musuno ba poto basala ba famille donc makambo ebele bongo yo bani ko ya ko clasher yo lo baneti nini camarade na yo muninga na yo soko na ko finga segente so na ko déconner les JDLT so na ko déconner les venanga prof ki benste na ko koma wana papa chéri niza éducation donc muto aza mukolo jamais ngana ko pese tor na miso bato biso to kolina basango éducation yango moni tisi ko na zola sango ba misisi yango po ke nzambe presa ba ki jidol yo sala makambu yo ko sala makambu donc peut-être même solo bipe featuring mo bina papa chéri featuring za ko chanson RS donc fona tindi nango veto betane featuring ngawa mikolo na bimise fula po vienne fois tindi kanga yesa souffrir pour la musique ngana ko souffrir sou mingi te via ça yesa tambola nzela na au moins ba vérité solo parce que artiste muso asanga ngo po anini ça vous coûte combien? C'est l'orgueil. L'orgueil. Naza bona ya wana leti ba yoshi. Na na kara danser. Ya osakala te. Neza libanda wana mais neza na boye. Ekolongolanga jidol te so reconnaître ba valeur ya mutu. C'est ça. Ekolongolanga jidol te. Mutu kutaza mayela ko comprendre. Ponga na tala ka bona danser. On na zapper au maramoko. Comprendre? C'est comme ça donc ndenge na mutu azaka na sima mutu po mutu acha ye poids. Mukili salam parce que nzambe tout le monde a été. Le message a dit bien piano donc featuring la chanson c'est RS donc beton pour presse viens changa bois viens ça déjà boula matadi ya buka mabanga des fois il y a déjà souffrir ya sala pour so train to leka c'est ça donc on a ko souffrir sous le roi papa chéri parce que il y a déjà boula matadi abouaki mabanga donc il y a ça trasa nzela bakota ka chasse awa donc nzela ngo yango na ka dia tulanda so ngana bandi suko luka nzela na ogeni Yesu nzela msufia zali to kobeta ne RS parce que na yebi place via yemba via place na yemba c'est ça ils a la featuring mo ya cœur mutema vraiment to beti na vie bo pan et si likindo po yene so simba ke comme or des fois mais on moni ke a fula ka pamba des fois tala yo ça vrai po idéologie ne yango nezali wana chemin de fer faut talo ça vrai après apesi makambo. Merci beaucoup Salabantou Jidol, mesdames et messieurs, c'est l'artiste de perfection, on est avec lui ici. Ça nous fait très plaisir de soigner Balisa Kotana, Balisa Kana, il y a Jano Binan, oh il y a Jano Binan. C'est mon oncle, hein? C'est mon oncle vraiment. Bon, c'est Jano Binan. Au travers de cette émission. Jidol, au travers de cette émission Place des artistes, au sein de Nini pour Ozonga la contrat na Bralima. C'était passé comment contact premièrement na kumisi sans disque sans album premièrement na kumisi nzambe o azatata mokeli le créateur deuxièmement na remercier papa chéri comprendre ezaba œuvre na ye o ya sala songa nazo interpréter yango Bralime moninga ebiki obimaki champion Fréquence Star nanenge pour orchestre comme sous makasi boye bozo beta kitoko banzembu na bino za bien na oya papa chéri obeta ngo kitoko so via zo beta na Gombe yo to ko cha obeti na yo awa na maluku so via za na munga fula to ko puso na commune Kisasa motema malamu pe ya papa chéri Bralime pesi nga contrat papa chéri moni mono za ane poli
Pécho aza vrai. Donc n'engezana boiro interdire ngate beta na yo. Beta banzembo aniza yo jidol. Nous avons donc tout ça n'a rien à prouver ça ngabongo. Ya nelo kwa prouver souté. Donc bino ne vous sala be preuve moi makasi pour mo kilipe chabinoka. De pese na zu contrat. Et sur ça que makamona sala ngona motema pe bolingo. Eza rare ezalakate sans disque. Ba musicien mon côté azarasu na contrat na kata bralima mon côté. Mais je te dis frère, mon toi bandi sous ma contrat o ngam na bandi yango. Parce que moi na bralima ba bimsa na 2006 ba bité to récupérer les fentes na biso. Donc ndenge za bona ba bi pesa projet album. Ozo est-ce que zo mona no ke sponsor ba biso o pesa projet album ba soutenir album na yo. Eza biloko mo ya nzambe. Sans makila na kotipanga ngamuka changa boye ojo moko boye bisanga ke soki ni te donc na kombo nzambe tata mokeli Jésus Christ azo sala makambo donc fona tato la monene na na po so na matika po dombo maboko pona Jésus Christ deux fois fona ça peut batuke misiki sangwa ozo apé mais ça la ngwa na biso ya journaliste sangwa sans kisi sans lelo za de lix ça mon amanaza onazali ya osakala te entre temps Daniel a proposé ce concert live voilà bête ya biso wenge ya biso wenge donc Gidel Salabantu donc il a tout ce que net sur terrain et puis toujours comprendre malgré son album sans disque chaque week-end bandiro les omata nous obeta 3 4 fois nous obeta trop donner ça bien bandiro mosostera yo vraiment yango ba eza kuna ba massa mso ba mise ba mo bien nga Gidol pour brancher nga bato na brancher bato nini ezali savoir faire oui. Ok, ça zo beta bien. Ngamoso artiste leader na ye. Nazo bina makasi. Nazo emba makasi. Donc on a beta 12-13 chansons. Na etra bana koloba biloba loba na ba micro. Nos 8-20 minutes ya koloba te na singa ko solo na batute. Bino boyo solo boyoka loyembo. Na enzembo ka bu ka. De so mutaye asanuite de so beti pe lobi osana oya. Pour batala rapide beti bolo beti na 40 moi 10 personnes. Le bakiti ba comme 6. Le bit 3 balembi. Batala na mutu mais ba mona ka constance wana ozali. De yongo moni ke brale mezo tsu ba sepeli pe masanga etekami pour batala bien baladanga. C'est ça. Ah mais ça c'est l'école. Ne balandaka vie. Batala bien so baye ba consommer kitoko. Neti couloir ki mbuta wana, ne couloir sayo basende. Eza côté partie VIP, côté partie normal. Ba mona pe VIP plein. Ba mama sinzamba pambola. Merci mesdames et messieurs, nous allons retourner à côté de la régie avec Daniel Tissongo. C'est live va faire plaisir à Divine Maya Zola. Donc ça c'est pour votre plaisir. Pourquoi pas à niveau à France, à Dassa, à l'île à France, nos numéros sont toujours là. Donc appelez-nous. Donc au travers de cette émission, Place des artistes en direct de la CNTV. Pourquoi pas saluer notre DH, notre chef, Monsieur Guillaume. Salutations de Marc. Pourquoi pas Alex Moutanda. Donc, tout Adams, les amis Adams, c'est live pour vous faire tous plaisir. Donc, générique, Bayindu, Tolamka, donc, réalisation qui tourne autour, clip de qualité, quand on est de qualité, ça nous fait tellement du bien. Laisse-moi vous dire, Gidol, on a une histoire dans le Congo. Soyez barato, on a bateau, balingarayo, bateau, basebelarayo. Vous avez un bateau, on a BCBG, mais tant que vous avez une carrière, est-ce qu'il y avait des gens, des artistes qui ont encouragé le mouvement? Donc, Delix, tu as une question. Moi, bien que ce soit un BCBG, na kuté na mutumo bomo na mutumo kabeli ngalar. Abi na ko kabeli po na BCBG. Na kabeli olar oyo po o sepelisa biso. Fréquence star, ndule moko boye na monga fula. Et ça ngana ezolika no salambala mbalibele. Ezaki babilo mopi ya monique ezaki ko interpeller nga chaque fois. Pesi de soulagement ça. Fondation peut-être on peut na monique na son si mouvement. Batu ba sepela bio to sepela za la pire petsa papa chéri mais oza no orchestre na yo po obimisa pe okusala obimisa pe parce que BCBG eza école de chant de guerre, eza école de leaders, tout bazamo ce sont des leaders. Kuna ba grand prêtre ba kiden swana ba Gidel Bario chanteur on s'arrête comme megate ba nsuwa sanga ba blague ba grand chanteur. Au travers cette émission Place des artistes, à quand la sortie de votre album? Parce que tout le monde a un clip déjà qui tourne tout à la paradis.
très belle chanson, clip, conception, réalisation, Vanda. Tout on avait sous générique. Bayin de Bolamuka. Bayin de Bolamuka. C'est que, Bana Congo, Congolais, Européen, ça va un album colonie. Européen, ça va un vacances au Baozoa. Bah, on a des banderoles annonces théoratéti. Ça va aux vacances parce que. Bah, Bernati, tous au bêta. Et ça va concert. Et ça va voyage aux qui n'a pas de Maraliban, en Boka, Msozonga, au Saba, Tabana, ça se bat, besoin quand Tsoka. Donc, Tsoka, le bombe, donc, quand tu as la caméra, n'a pas batutu, barozo, ba chanson, il y a dégâts. Baroka, ba plateau nord, ba Jano Tchouka, baroka, ba Nzembwe Belé, donc, n'a eu sa père, tout ça, là, n'a eu featuring à RS. Monelanga. Butu ya lelo poto sakana na je ya heureuse penenanga yoza bulldozer olongolanga ba chagrin ya l'amour mira bonheur molai pona ko escalader na love die merci yanga chérie yebi ofongola portail na ko hésiter ata azu problème na letara Nabima complice soki boloko to kende longo. Je donne le salabantu. Delix. Delix. Oh, il m'a dit. Au moins, il se passe mon bobo au sanza, pas comprendre. Oh, donc, batbana kuwa jié man abimisi ba plateau. Au précis ba tuba. Jisalamba dwana mudi moshe. Baoka baki mbala. Baoka babiloko danger donc na o bimisa. Te. Merci beaucoup. Au travers de cette émission Jidol, excusez-moi, moi ma question d'actualité, et ça va être très 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 important parce que ça parmi les leaders, il y a beaucoup de Congo, parmi les très bons chanteurs, il y a vu la province à Kinshasa. Magambo au stade de Marté, comme Kubank Sabiso, et comme Kuling Sabiso, va pas kabouan dans les ensembles. Tout le monde qui wingi musique à BCBG 4x4 tout terrain, Mbiaka, de ba bêta qui plaît à au santé, na banzi musique bezagi à malama au santé. Falipe aussi de la même chose. Gogan, Ritewata, actuellement, Marauto Samba débat avec Aigle Fali, Ipoupa, Otozagina Brazzaville, Nasagi Souka la couverture avec Nana Boudou, la PC Motebele, les capitaines tellement bien. Mais cette fois-ci, tout ça, il y a le 24 juillet, le 24 juin, avec Suicide de Nias, Ferrigola. Le lot, Naibisa, Nazo Batnabe, on est. Qu'on nous a entre Brazzaville et Congo Kinshasa. Regarde le 24 juin, même date avec Ferré. Mais il suscité problème dans les fanatiques. Si on a tout le monde, ils ont validé tout les fanatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Moutnamoto en étant leader? Qu'est-ce que tu peux nous répondre? En tout cas, merci pour la question. Tout le monde a collé na Brazzaville. Oui. Bana Brazzaville na pisi mbote bana Congo Brazzaville ba yebinga na kati ya ba poto wana ba Mongali na Rimboshi na Rikuyu na Vandi na Kena riva na Batignolles donc donc na zana ba Mikalu donc woni zali mboka na biso tozaka bato moko so yube disque zo reniawa po yeba ke disque oza makasi fo ko na Brazzaville na ngana vana na Brazzaville na mona ba Serge Esu Spiritu pero wana Basili na koyoka na mona ba na yemba bantimba ba Polo Kamba azalo kwa wendo ya biso wa papa Polo Kamba donc nazana histoire ya musique à Brazzaville les bantus de la capitale on a dégâts alors et logo oyo en tout cas pardon to mesana comme on a avec xénophobie na kata ba ya ba Afrique du Sud ça se comprend monké mais biso na Congo Brazzaville. Qu'est-ce qui se passe? Les cours du cœur, les journalistes, je ne comprends pas. Journaliste internet, il faut battre la place. On a battu les médias. Il faut battre la maison si c'est un mabe. Ceux qui. Les padres, Ferrigola, Bataringue. Oui. Mastanangai. Azana nous les le 24 juin. Le 24 juin. Na Kinshasa. Kuna Rogatien. Les chevaliers. Le lampadaire. À Obeta, na stade Masamba Débat. Et ça problème. Culture ya Congo, ils ont kende likolo. Fali Poupa. À Betagi, na Masamba Débat. Kitoko plein. Kitoko makasi. Son.
kitoko niveau musunya musique c'est donc ozoka ke son ozoka podium déjà spectacle kitoko alors lobi on a pe mwana mboka roga beta ba stade awa aya wa che guitare na bo bat ba ganga so ngana ebi extra musique na ebi extra musique très bien ba village ebi ba cantin ebi extra musique non ba cantin ebi bango tunde bazala ba dudu kopa ba nani tuna ebi cantin muyaso na yebi mouvement on a tout cas vraiment ba fanatique botiko okeno mabe fallait abete kuna carton qui était plein à craquer il est bien roga mona mboka abeta pe plein koto pe faire abeta plein et ça bien tout chango polémique te na comme mona comme lokola bato boso bana makambo so ekizo kende na ningi bolingi bo kende na ngwana bokozonga sima boko kango te koma makambo menene botika yango musique eza bongo culture na le bipele susu roga ya sinistre de martyr plein le bipele on a fait ke beta musique ya ngwana musique ne ya ngwana musique ya ngwana eza nango sans polémique so polémique ekozala mais eza la concurrence mo eza la loyal eza la déloyauté po et ça la peut bien effort artiste tout travailler et puis ça la concurrence on eza la bien mais si vous pouvez faire des finga et comité et comme au Kofi de Braza Kofi ou apegisi ça la suma kamunini et comme komate grand mopao yoza légende faut pas copier yo Kofi ku ta habité bureau bato ba ko na bureau ba koma ba flatter wana ba flatter wana ça consulter l'idée bato la bino bo bani ko créer parce que bon ne ko so créer ba bi ba relation ni ovia na créer kuna na Braza na bango bazala te na babota mite yebani na batu kuna na Braza en tout cas vraiment na sengi vraiment que la pérenne na katina monde na biso. Si un conseil à donner à Roga le Chevalier, à Ferigola, je suis des Nians, à Fali, Popa, à Weranson, à Jibempiana, à Kofi Olomide, Basta, on a tout, Balide, on a parce que c'est un salaban, tout paye, un jour, un jour, on a Massamba de Bawana. Ouais, donc on est c'est ça. Parce que on m'attend, voilà, la vitesse, les autres. En tout cas, là, on a vraiment des luxe, mon ami. Oui. Et là, on a autour de Bandelia. L'amour, la musique et l'amour, ce sont les deux ailes de l'âme. Tout à fait. Faut makamno so sala ka photo la so na bolingo. Omoni ene mo lelo makamno comme tina ba famille, ya ba vie privée, ba famille, ba musicien, ba comme lo bela makamba bana, et comme ngolo ko la ka bongo le makamba famille ba tout, ba so mona ka so permettre, se permet de lycée ko lo bango, surtout ba grand prêtre bambiaka. Ba la ka sa so ka bolingo. Omoni lelo so warrior avandiana aolinga makambo fere simbate mabe so pe golo asa kuna lingi makambo ba warrior simbate mabe mais alors to bosani Félix Wazeko to komi ko chango mabe oui to komi ko comme kansa musique zo loka vita imana te musique eza bongo te ballet eza jeu musique eza jeté musique eza art omoni confusion yesko vita imana comme partout l'église vite imana na musique vite imana te musique zali to sala ba œuvre de l'esprit alors neza bosoki batu ya balinga fali bimise loko ba osala ngo promotion papa po etombama faire peso ka bimise loko ba yoki ba juger ba artiste so les colo to moni album ne ça les a bien mais oya yo c'est comme ça bongo mais ça te ke bo sala ke bo nuire po faire ngo azala te to fali ngo limoa to akufa to bo musique ba na ba beta. Donc naoka mawana mitema en tout cas vraiment tozongisa bolingo na musique et on ça très bien roga bonne chance pour na le 24 ba congolais na yebi ki ermo bali ya bozaka pe moi kilo bocha chevalier poids azak mwana ya mboka oya tombola bendele ya musique ya Congo Brazzaville deux fois té ayana donc yango za wa wenye pesa makambu pe le simba vana pe guitariste simba chambo mélodie vanda tout à fait na yoka banzembu na trop oyoka ngonde neke ya Manuel zibula inzo mukota lusolo kumona kembo yanza aza grand musicien roga wana blague en tout cas Rogatien le lampadaire ton okutane air trop pa Olivier Doumou na Braza ton okutane za ya place na betaka roga ndoko ya chaque fois na beta chaque dimanche abando ya kotala zo ya kotala ngaruga esinga jidol bo beta banzimu na sopi bo introduction
ne bobe traper ya ba ninga biso ko bobe biso bo bana na 4-4 peut-être on a la introduction Rogatien en tout cas merci bonne chance bonne chance à Jésus des Nias donc le padre de les 24 stades na foinda donc net nga unazo recommander vraiment bana makala bana ngaba mombele kimbangu ngiri partout kuna to ba munga fula livulu boya ko soutenir ferré aza mwana wenge boya ko chai poapo vraiment que musique na ye to yoka banzembo wana alive matoshe za ya poa sécurité za la bien concert so bien si batu 9h linga ba okuta kona podium o bazana bazo savu moto sa rere yo zeli ba tondi déjà tant yo zo ko mata batu bagi 9h na miando ba lembi ba komi ko kende tant yo ba no beta musique ngwa bien stade comme po lele so bien si batu 9h so mo no mona da ba 12h ko mona da ta na da na 10 000 personnes yo bandaka déjà c'est ça aux chauffer donc bateau besoin d'arrêter pas beaucoup de dans la 5e chanson donc tant aux monde c'est comme ça. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est l'artiste Jidol tout à la biso le programme Eza aux la production Kimbuta couloir Kimbuta na Chewendo na Chewendo chez Ndombe pardon chez Ndombe na couloir Kimbuta donc on a bensi bana changu tout bana changu mabele mame changu go bana maluku bo kitakuna donc on a beki mbanseke na beng masina quartier 1 quartier 2 quartier 3 mapela batu tout bazaka koto na tu bana matete de bonon bana makala ngaba lemba donc na beng si bana limité ki ngabwa donc boya le na couloir Kimbuta beaucoup ta boyoka Jidol avec mindele to abralema bazoya wana des fois baki na sayo ba sende na suka na ngana silisa ba senga sous 3 chansons babité lobika don ndule beta ma 100 banderole mais ça grand ou les sponsors donc ba otala ka puissance artiste donc boye belé vraiment na bengsibino ba vrai ba master nga tout ba na G5 boya. Merci beaucoup, merci. C'est l'artiste Jidol Naban Bogi conseil fanatique botika ko ambrier ba leader botika ko ambrier bango parce que bazana ta réflexion et puis banzemo ça eza bagarre ya boula bagarre district donc tolingi makamtu ezala bien ezana Brazzaville ezana Congo Kinshasa pani kofinga like ça talent na yo et finga la place na yo like ça savoir toute connaissance na yo et finga na place là ça sera quelque chose de bien parce que tous en la bateau balandanga biso bateau to ba au travers cette émission donc le 24 biso tout direction Massamba débat avec Rogation le chevalier la Pader le 24 juin à biso na Kinshasa avec Jésus des Nias ba gauloise tout stade de Martyr wala musique à danger à kosangana te biso tout ke nous tonda et osala biso bien le 12 août avec Félix Oazekwa stade de Martyr Mokwa bongo monstre alobela yango na podium na ngai yeso surtout donc je dois vous proposer cet spectacle ce concert de Jidol ou à Betang na Sayo Basende parce que après biso tout na couloir Kimbuta chez Ndombe ça sera quelque chose de bien suivant l'image. Merci l'artiste pour le conseil. Il y a un leader là-bas, fanatique. Merci Deluxe. Pesaka, puissance. Mawa, Salabantou. Qui te suivant l'image. Embrassez-moi. Merci à Daniel Tsongo qui est à la réalisation de cette émission, en même temps à la coordination de cette émission, place des artistes. Merci à au travers le monde. Donc, laisse-moi vous dire, mesdames et messieurs, stade et Tomo qui n'a pas au Saranate Mvoama, Didier Lacoste, mille esprits, grand esprit. Le 24 juin. Oui, na bosana. Na terrain municipal na Masina. En tout cas, bonne chance na Tondolo. Chante le meilleur chanteur ya les gars bango. Très bon chanteur. Mvoama. Dudu kalunda me muketia me. Sita musapa yo.
Donc en tout cas, les 24, et ça culture le coup moi comme moi. Baba roga masina wana terrain wana donc ça maman na fête si ya mboka le quoi personne en indépendance. En tout cas vraiment le quoi peine ça une invitation et pas ya Didier Lacoste voix ma tondolo ta moni wana mwana mai nanga yo wana ebisa moni Lacoste grand chanteur donc parmi les chanteurs ya mboka Congo ti ko sa blague ngana lo baku na otanga kutu ya lelo ya disque te nazo ba ke Lacoste masoki ke na boku na vacances wana to tanga ne frana ki kwiti comprendre Aouti internat aye s'il vous plaît la gamme wana ba chouchéri choulai Lacoste oche shela oche mwana so aouta ko kufa nani ekimi ngai ba katuse na sima orchestre wana Didier Lacoste en tout cas mvoama le 24 juin na kozala wana na terrain ya municipal na monaki ba banderole partout et mati ba sport eso le en tout cas mvoama ba big félicitations courage en tout cas muskulo mikolo pe muvumeza na moto yolo nyoso mobimba kala mobimba bana simana yo concert wana to kozala ba sous soleil donc ba Giselemba honorable Giselemba ba kozala ba ve Jano Chuka ba vie Dopuna comprendre ba wasitu de Dallas en tout cas ba tout ya barita ilonga. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir en étant leader autant ba comme ba ninga ba collègue na très facilement ba msu batanga raté ngana ngina ibsaka ba ngano tout. Donc, donc, mesdames et messieurs, donc c'est 24 juin dans un terrain municipal, il y a Massina, donc vous soutenez pays, vous soutenez Jésus des Nuances, au travers de cette émission. Je ne sais pas, Daniel, le coordinateur, le réalisateur, est-ce que je peux voir quelque chose pour dédier à la cause pour lui faire plaisir? Donc, on a bandit très prochainement, on aura aussi le temps de le recevoir au travers de cette émission, Place des artistes, Toriamé, Père Ovana, la semaine prochaine, Torzane, très bon chanteur Didier Lacoste, en denga au soir, il y a au Saranate, au Topes, Motebele, depuis quelque part. Oui, bien dans la chanson Moboué. Mabaku tout le temps, Ezama Tongia Bato, Omisilo le Mobato, Bazo Tongayo, Ngamote même, suis ce que souci n'a pensé, Bazo Sala complot, Nali-moi, Sikte, Nenemizemo, Yemo, c'est Akamwe. Akamwe. Merci beaucoup. Daniel, on sent que c'est un paradis. Paradis, on a dit na immortalisé qui madame Nanga. Et ça livre vraiment. Parole yo mutu réfléchir bon muté. Donc on a parlé de Tinazana. À travers cette chanson Mama Lobani esungi yo moko salve bien à travers cette chanson la paradis. Simbanga na loketo gidambombo ye. Soki otiki nako kachwango pesanga taxe 0 metre na jingela wana lola na lola susu pourquoi souvent basia mabala balala kati na butu mwako nimba moke shegalingia solola na bebe na ye ayelanga visa paradis beta na lipasa ngana mona mboka nzambe paradis gidambombo wowo komisingana lola gidananga mama skosono ya askono asko kala ba jeune fille bazala kikosala o place so nazo mbana ya kawana skono so ka souvé et para biso la CNT ba motebela bandi ozoka Gidol ça me fait très plaisir ozoyemba danger donc good bandula chaque jour on yemba bolobi na bete na anniversaire ya colonel André Kaninda na limete en tout cas ba joyeux anniversaire place na yo zalel na bete kido na beti na sayo ba sende to permite na ye na moyi na beti na baptême ya mwana mwana munga fula à partir ba 17h 18h makambo ye bandule le ça anniversaire à chef de l'état mon kontombolo na obeta sous mardi donc bandule l'équipe trop il est trop donc c'est ça. Merci beaucoup au travers de cette émission, merci beaucoup comme tu as répondu si positivement cette invitation pour vous recevoir au travers de cette émission Place des artistes. En résumé, parce que Batpao Zelo déjà staff Batpao Zelo parce que sur le regard maman direction Tchango. Na comme ka parler na s'échanger Teni Moussous dimanche. Ah dans biti ba yoji donc ba yoji zali déjà na ko na parler ba yoji
on est ça donc on va bien ngake ba wai by free donc on est ça boso na longwe awa donc on est une émission na ko kena tenir na ndule te wana nga prezi et pour surtout bana papa chéri do idéologie soit uti mboudi ndule bo akebo changer soso ata to kagite idéologie faut changer tout idéologie en tout ça donc propriété sa première règle santé donc na résumé le mamoto solo na tout ça ba fanatique ba linganga jidol na sengi bino boy baki J.E. Awa, nous avons un album Paradis, intégrité dans mon bimba. C'est ça. Nous avons un album, beaucoup de variété de chansons. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'artistes. A une voix, et nous avons changé, même si thème de Moussou, pour ça passer pour balemba biso, pour to kimia monotonie. Alors en tout cas, na sengi, lelo na sengi ma bato tout bolinganga iboya na couloir kimbuta Shendombi bananjili quartier 1 quartier de ti na quartier 13 to salana boya balino forme ba blesse ici c'est ma belle pété na bosanité Boss Anthony na Bob Boluka na Papi Mambote baya pe na ndule na ya Jano kutazanga ka TV azanga akujite je na biso ya Jano binano Boss Emmanuel Elita Otala grand prêtre Boss Emmanuel Boss Emmanuel en tout cas yo yango vraiment yo donc utalaga prêtre ya osakana te non excellence Roli Mandiangu vous allez appeler lo donc nzembo paradis ona na yembela femme na ngai mama Gida Mbombo moi si Nzambe moi si Mbongo moi si Falanga des fois ya osakana te ya Mbongo la la te allez Mbongo était batté so la liga boboli a donné merci beaucoup merci à Jidol merci de retour à Talibiso merci Alex chef d'état de la RCA Bangui Ferdinand Alexandre Ngende qui a un séjour ici à Kinshasa merci de retour à Talibiso merci à madame mon épouse Christelle Makangila spécialement pourquoi pas mes enfants Eldad Emmanuel Auréole la sainte Oprah pourquoi pas na bandeko tout au azo comme la biso benga biso ça nous fait tellement du bien. Place des artistes entre son nos fronts travers la CNTV, on est là pour vous servir. Merci à notre boss, le patron lui-même. Hein, le patron lui-même, le PDG Alexis Moutandango, moi, la salutation de moi, son excellence, puissance, tous les amis d'Adam, merci beaucoup, je tiens à vous remercier énormément. J'idole, Salabanto. les fatigues faut ça délix pour na émission parce que na dit que na ko solo ko tekanga des fois ko teka image nanga c'est ça na boya na ko ba criminal na ba sambisanga tout à fait on nani bo alekio tant ba lekio muté monsieur yo ko boya na linga na su biloko wana. Merci beaucoup pour la disponibilité attendant ba ndeko to ba talibiso après awa donc Shendombe na kula kimbuta ngabelo yo chance tous les sons tu vas changer le message au plaisir à toi. Merci à Daniel Tissou qui était à la réalisation de cette émission. Merci à Rigen, merci envoie-moi Didier Lacoste. Donc très prochaine la semaine prochaine nous serons avec lui ici, nous allons essayer de parler de tout et de rien. De luxe pardon non na bureau pardon. En tout cas vraiment na pesi l'assistant artiste Alpha Chaco petit nanga Alpha Chaco donc yemta koma banzembo yo asala trop pour na G5 na bosanité agent sectoriel autorisé tiwe sénateur Diema Douga master Yarsen na pesi yo bambote trop na pesi bana nyonso ya secteur nanga makala maître Lourigen na pesi bino tu bambote a trop en tout cas Pichouan Tibal en tout cas bino nyonso vraiment ba tout maître Nzombo Faustin na pesi bino bambote à la Zambia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jidol Salabantu. Donc, c'est l'artiste qui a l'histoire aussi dans notre pays. Là, je profite aussi pour saluer Pativeka en direct des Portland aux États-Unis. Pourquoi pas à Blanchard et tous. Mon toit ami, je suis de Nian Samikili, dans les États-Unis, de la part de Rigen Malheureux. Pourquoi pas Maître Nixon Inière. Mais c'est Rémi Ourga, Blaise Kolomata. Pourquoi pas à Gissou, Moran, suivez déjà la rédivision de cette émission. Aujourd'hui, ce soir même à minuit, le mardi, sur la CNTV, presque toute la semaine, la CNTV pour rater. Donc, si vous voulez la CNTV, na Vacuum TV officiel, abonnez-vous très massivement pour la bande de groupe Banamboka. Merci encore de plus à Jidol, leader charismatique. L'incarnation de Papa Chéri. Puissance.